députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend s'il est quelle heure chez vous. Les lots, Tobandi Narita, nous sommes toujours en direct de Kinshasa, la capitale de mon pays. Marche de colère, Otozali ko projeté pour le 3 février et kozala lundi. Lundi ote, lundi à semaine kuna. Nalobi lundi. Tokosa la marche de colère contre l'agression rwandaise. Oui, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Et puis après, je vais recevoir un invité. Ici, c'est Dr Kabé Boyokaye. Je vais le recevoir pour quelques minutes dans ce numéro de l'émission. Bande Konangai, avant d'aborder toutes les questions, je profite de l'occasion pour nous présenter. Je crois qu'on va passer aussi les communiqués pour nous présenter encore une fois de plus mes condoléances les plus attristées à mon ami, un frère, Flavien Roussaki, qui a perdu son père. Et le papa est décédé et le programme est là. Courage et bienvenue dans le monde des orphelins de pères et de mères. J'ai connu ce monsieur il y a plusieurs années. Je connaissais sa mère, Maman SP. Je connaissais le papa qui vient de nous quitter. Pour la bande de Cognon, Flavien, il est éprouvé. Et le deuil est organisé à Kitambo, dans la résidence familiale. Voilà. Mbote Dr Kabé. Mbote Ndeko Elezer. Mikolo Ebele. Oseku Obimeli wapi. Naibisaka yoke. Science et la technologie, chaque jour, tu vends un cap. On a quoi raisonner de ça, mais ils ont évolué chaque jour. Naibisaka yoke. Surtout, tournons na Saraki. Pour na Saraki te. Kobimo na bimaki. Azaraki musika. Mais na ça tout possible que ceux qui na zongi tokutana. Et on dit na ça tout possible tokutani. Et lo que liboso ezake. Aina lo belaka mingi makambo ya santé. Na makambo ya santé na lo belaka na précision. La précision na sens nini. Pratique na théorie c'est des choses différentes. Docteur Kabé a dénoncé message pour la mobilisation, pour la maladie, et c'est incurable, surtout le VIH. Et c'est une maladie incurable, tout ça, la bande on a besoin de faut se retrouver. Parce que, dans le moment où tu as une émission mingi. Azala qui sont na sali qui na tchemo panzi. Qui sont na sali yango na dénonçango pour na bande qu'on a biso baza desi pour na ba oyo bakenda kandenge esengeli notre lokolo ba cancer etc. Mais oya suka e oyo to sali que to vandi sana no makambo eza VIH. Pour nani maladie wana ezo bomo makasi. On a chercheur et puis bien formé en tant que phytothérapeute. Nous avons dénoncé un message fort pour nous connaître sa bande konanga ebele, ba patiente na biso. Oyo azana amoni penza que azana maladie de la VIH, aye to ko aider sans problème. Ya ngondo mona ki na tsala kite. Omoni nga mikolo ebele. Tant plaza de société, c'est ça, il faudrait que et puis donc maladie tout aux agents qu'on a dans le plateau parce que pour les gens qui ont suivi des émissions presque régulièrement. Merci. Mais comme nous avons changé de casquette, c'est ça. Donc comme ça c'est une émission qui a beaucoup plus une dimension politique qu'autre. Alors na maladie tout aux agents qu'on a l'eau et sili au communiqué qu'on avait VIH, c'est ça? Et si les thèmes de quoi les airs,
Nébisio, maladie, eza album te de quoi désert. Eza album te que ezo bima. Non. Ba maladie tout aux autres traitango. Parce que na autre biso que na sali kisi ko banda kisi ya manzaka. Soki manzaka ezo katana. To sali kisi ebimi, manzaka ebimi. To sali kisi ko banda suki. Soki kisi suki ezo katana. Nde le belanga na biso ke to sali kisi ko banda mino biloko nyonso to eza na nzoto ya moto to sali kisi ya soki etekalaka ezalaka sida c'est ça na biso ke ko banda manzaka linzaka elungwe to eza na produit ezongi si peza na manzaka. Docteur Kabé, oui, ça c'est une émission, il y a un responsable mingi. Mais ce que il faut y avoir biloko et monique que ce qui nettoyer au côté que c'est-à-dire aux hommes nettoyable parce que d'autres fois tu as comme un problème na bande comme sous ya libanda bazaji ko benga yo bazo benga balobi depuis to tindela kembongo depuis to lobaki boya pesa biso biloko ezo simbate. Il ne faut pas oya ko yebisa biso que yo za généraliste au traiter la maladie nyoso pendant que au traiter la maladie nyoso te ani ndeko reser oyebi eloko mosusu eza boye oyebi ke koza mutu moko nazo rappeler le problème oyambinga mbala na batango za journaliste mais na mito za journaliste za député mais yeba penza ke ame matande ngo za wana oza pele suna bitumba yeba eloko wana jour moko benganga donc nani na 21h docteur Kabé koza mutu moko abenga na Suède est-ce que ozwaki mbongo na ye boye na boye est-ce que oyebi na bike mutu ya Suède ça va pesa nga numéro na ye to bengi mutu ya Suède est-ce que ndeko ngana yo to yebani te docteur Kabé zanga ite koza mutu moko azotomba na kombo na yo na bike likambwana oyebi yango koza ba appel mususu bako benga yo te appel mususu yebi sek ngai naza na yambaki docteur Kabé comme un journaliste pour l'instant za ce journaliste za député ce que mon appel moko bengi yo ben yebi sek docteur Kabé téléphone na ye eza 24h sur 24h adresse na ye eyebani partout adresse za na Kabinda no na Kabinda ouais na lungwa na Kabinda naza na mito na lungwa na Kabambara lungwa na Kabambara naza na Kabambara na lungwa na Kabambara naza na Kabinda toza na Kabinda Galaxy Damo A6 bis commune de Barumbu non loin de bon marché référence na biso na entrée de l'école Gama au commun étage moko za deux niveaux nga naza na C ba comme temple du roi Salomon photo na ngai eza libanda problème ezanini mutu soki abengi abenga nga pona oyo etali santé totikana no wana tozonga siko merci maladie nini oyo osho au traita sans que réclamation ezala merci nazo le bilango maladie incurable tozana eloko moko to ya réclamation maladie incurable en général sauf la mort parce que tozana ba témoignage vivant et pour en l'œil au moniango net bato ya sida to tiango mosaïque parce que ce qui tolobi que tobi misango vraiment motomo na penzabo et kozala bien te nani na sens wana et puis problème ezanini tozana cancer de quoi désert cancer réseau buma bato cancer lolenga na lolenge eza ba témoignage vivant eza te que eza ba immorté tozana ba rein rein baby de notre biso que nani science c'est la technologie au comment jour mususu téléphone mususu eza lokola moto na ngai yo moni ke eza moto mais eza moto te mais eza téléphone mususu eza lokola loboko eza téléphone yo moni ke eza loboko eza loboko te eza ko loboboyi ba kisi tozo salango chaque jour tango yo mona kinga lisusu te na yebisa ke na zaki na Zambie na Lusaka olunga Zambie na zaki na Zimbabwe ba retour nanga to CG maison na biso eza na Lubumbashi toza na Kasumbalesa et puis toza lisusu na Kolwezi de maison na biso na minute pour l'instant eza disponible retour nanga ya ndomo mona sale que to ça d'émission et maladie eza ebele toza na ba hépatite ndeko désert omoni maladie incurable eza koloba ke oyo eza na ba calmant muto komela bakisi to traitement à vie hépatite to na ba yebisa yo eza na traitement te ndeko désert cancer memema
rein pour se retrouver dans il faut les canadialistes ou bien il faut changer rein. Tous en a toujours bien la thyroïde. Non, non, les maladies incurables. Tous les maladies, tous en a psoriasis, tous en a sclérose en plaques, tous en a salmonella, nouvelle vague VIH. Maladies sont belé. Le col que on a les domaines nanga, il y a le qu'on a quoi bisayo izakaka ke, sokio moni, pensa que non, ozana mutu moko azana maladie songolo pakala, parce que bato mona kaka que sida des fins, non, cancer le que sida vient de les airs, cancer le que VIH. Parce que nazo ba témoignage, ce qui est tout le bi que tout le monde ba témoignage à sida, yo pe ko kam, ce que tozo boye parce que koza bato mususu, baza place wana ko bona que était docteur Kabé a exposé non ezaka ba témoignage de ba pesak net hépatite wana soko za na hépatite moyen où se déplacer na mboka nanga ezate de ko les airs ba appel la bande ko na biso ya libanda na yebi ke ebele to solaka na bango ebele to tina bango bakisi eba ke sima na ngai kozala ka bando ki moko balandaka mais simbaka te na sens nini parce que ngai naza docteur en tant que tradit praticien un grand praticien. Au moni na monde nga nazali eza monde ya santé. Okoya ko contredire nga te parce que yo oza tradité, c'est ça. Yeba ke moni to sala na émission moko na 2018. Tuna ka docteur Kabé que oyebi mutu tele na bi. Est-ce que oyebi ke baza wapi na biso non. D'accord ça. Musala na biso tango zo sala ke okende le boso ko zonga sibate. Na monde ya pratique na keimu na za musika il faut na biso bongo pour l'instant tango banda ko mona ngai te na banda ko mona to banda ko tana yote vraiment na kenda ki loin ce que oye net na minute oyo zoelanga même atene biso ke zo ata 10 personnes ata 20 personnes ya ofele o tindre ngana no bango yo ba maladie c'est renseigné na ba ndeko c'est ba corps médical o bi c'est que ba maladie songolo paka loko net ba hépatite le connaître VIH, le connaître ba cancer. Au moins, exactement que mon top c'est un bon. Net ba 20 personnes. Pour mes amis, na moko na mi yebi ke ki e kabe. Naza na lobi ke naza grand praticien. Pour na yebi ke soki na précision. Exactement que au moins théorie. Au cause na est-ce que ekosimba non ngana zambi yokanat. Nazala ki tango tozala ki na yowana. Nazalaki na 3e classe 2018, 2017, 2018, 2019. Au moins tango na otikinga ngape na kena na commune cour des grands. Sentir ya suka. Parce que biso to moni kenet netinga na façon na zana minito. Na yebike liwa eza problème ya Nzambe. Ce qui moto kofinga na zo croire que na minute o Nzambe azali. Mais ce qui na monde à pratique koza témoignage moko eza place wana papa na za pasteur. Alors le docteur Kabé ko l'accès elonga na ngate mais na dénoncer message ba comprendre. Cirrhose des fois. Baby c'est que non parfois nous tout ici baby et ici. Baby c'est papa na ngai. Les apôtres étaient balisanga poison, les biso eza lokota. Parce que moto ko déclaré le roi ya moto ensemble eza moto te. Mais dans le monde ya pratique papa oza guéri. Okoyoka témoignage wana sur le aussi ba émission. Omoni kana lobela ka malaria pe ces maladies eza maladie. Kana lobela ka baluka mike ngana zo maladie incurable. Eza ibele. Soki bande ko baye. Ono se bakoya nango. Eza la nini akokutanga penza. Naza prêt pour affronter. Sans problème. Traitement ezali naturellement. Et puis nazo la précision naza na posa bato ya tembe. Moto lobi ke non biloko azo beza le quota. Abenga yote. Koza mwana mobali moko tango nazo ba azo ke émission oyo. Problème était ya hernie discale de colézer. Colonne vertébrale na ye ba disque nyonso eliami. Moya tele mezate ali ndeko atenga tala kabala kata mwana mobali. Oyo akutana ki na ye o akutani penza na vraiment alobi que papa na ngai na yebite biso tozo dénoncer message eza pona eza black té ngana nazo dénoncer message forte pour la mobilisation oyo moni penza que non azana maladie so azana hernie discale colonne vertébrale to bake
disque L4 ou bien L3 tout ok vraiment autant les athées mais bien que non le place où on a minute où ce qui au salibo ce qui au l'opération mais au moins il pense que non selon on a moyen ça santé moi tout les athées mais nazana posé bandiko bazana pour hernie discale colonne vertébrale ba disque liami moyen autant les athées et comme il faut autant na chaise roulante il y a ka penzo mona makambo ndeko désert batu ya bongo baza wapi oko zonga ta na yawo ya yo penta ata ya pamba ta 4 te oya ba mona de kimona meso ndeko oyo azana problème ya otozo benga drépanocytose ou bien anémie SS oyo etali ya groupe sanguin bandeko na baza wapi bandeko ya cardiovasculaire cardiaque cause ya thyroïde mon frère yaka omona makambo est-ce que na bo sanité ba oyo basala nani bandeko nanga moko baza na Suisse de quoi nzamba salé grâce na Lausanne le docteur Kabé ba autre la dialyse ça fait 7 ans non ça fait 10 ans papa nangai na bandaki koyoka tango ndeko lezera bandako de dénoncer mais ça mon ndeko que azo sala publicité mais ça publicité mais abandako communiquer biso bandeko baza dessus oya mon ka tamboli maladie sali 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et comme que maladie nanga été nazoto ko lobate ke oza maladie nanga maladie za la kamuto te tika munganga sala musala na ye. C'est pour cela en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle les doyens obalobi ke ba doyen na médecine naturelle obalobi ke pensa que non o eza libendele na Congo to bimi aw na libendele na ngai na to comme na États-Unis lokola mwana mobali oyo aye na barin zaka ko beba na Canada aza place wana boko mona pe ko kanga ye longete manix kimbolo okola ke sa image ya mwana mobali wana alobi papa na ngai kona na Canada baby singa ke barin baby faut ko le Canada non na kendo kuta na grand maître c'est ça. Ngai aliboso na vanda na Canada na ville ya Calgary. J'ai été diagnostiqué une maladie dont na Canada ba choix qui ko traiter ngai. Tango na koma kiawa 5 jours seulement na zwaki kisi na meliki swana tango na kenda ko sala ba examen maladie yoso oyo na salaki na ngo esila. Maladie wana ezaki lié na barin. Donc, nous avons traitement dans 5 jours, la maladie va disparaître. Awa na yeli susu, mona ngai na yeko zoa, il y a estomac, qui a estomac, qui y a tension. Donc, j'espère que beaucoup de résultats. Tant qu'on a comme na Calgary, na ko sala vidéo mususu pour na témoigner, to respecter makambo ndeko na biso azo sala. Mwe pa docteur malade ya PhD mmenga. Na ila kina ba resultat nyoso nandi na bado pese 40 kg lelo na comme na 65. Na landi traitement na bien. Si na sali na contrôle maladie zati. Bato bazo tietembe oyo ba passer pe bazo koso ko bika mais il faut y pas munganga. Donc Nzambe asala munganga, asala ba docteur n'importe que Jésus-Christ pe ba docteur bazalaka. Abikso na molimo tindio na musuni po que le ba traitement. Alors comme l'église est comme belé to vivre dans ignorance mais il faut qu'on l'adapte au but non na qui ne peut pas docteur alandela ngape na musuni molimo bigalo musuni malade tika na makila yaza na solution nango qui c'est yé o meli pe o sali pe test oye na sali ba test ba place belé kabinda peut-être général pour eso fele na sali ba test mo 4 places ils ont mis négatif peut changer mais ça makasi na nzoto pour malade za que c'est koli makasi ba misaba pour malade ngo yakana makambo belé ko pesa tension ko pesa estomac ko pesa cataracte ko pesa do ozala hémorroïde do ozala makambo belé na nzoto ba o batika kana ignorance na 21e siècle vraiment ba o limiter Nzambe pour Nzambe pesa ba docteur maele ko bikisa c'est tout traditionnel pour ça des révélations Nzambe pesa bikisa ba tukata bo sala bo bikisa ba Nzambe azosala te tile le docteur amwana muke amukolote mais Nzambe pesa don wana po bisa mukili mobile na souffraki na maladie na sali soki 5 ya 6 mois na lia kate na tambola kate na sumaka wana na pana kawana na zana yolo
na fait avenue Fimi numéro 3 na Kapela côté boulangerie na la police. Donc na sali 3 mois et 8 jours na lia kate na sumakate na tamola kate mais tant on a pas docteur Kabé. Donc en tout cas ça va. Papa, zela nanu. Ezalaki na maladie nini? Oyo za otu. Papa, olika ovani, vanisa kio tout ça. Ezalaki maladie nini? Papa, ba maladie na nzoto nanga ba maladie ezalaki epele, barin, hémorroïde, poison, mutu, dibumu, ba kiste ba don nyonso don ba maladie penda nyonso na libumu chakinga penda kao. Ya solo. Nzambe yo na ba maladie ebele bo vana kana ndako. Na vana kana ndako. Nadia kapete. O meka pe ko tambola ta ozo solution te ba ko na tamoli na mama yemo. Na tamoli na komi na ngaliema na kena mission. Na kena sega prière eloko moko te na biki. Ya solo. Nzambe na zui na tamboli ba hôpital nyonso to bopetutu ba mama yembo tamboli de bangali donc bangali ma na tamboli de bamadong bando tambola oke sani kotekela mo ba kisi bien ni ba ndiko pesa bazokoka yango te balobi maladi oyo tozokoka yango te yaki maladi nini ezalaki maladi ya série de foie oyo pastis oyo ya kati donc na tamboli po bapesa nga bakisi bazokoka te balobi me tozoyeba solution kisi nini tokokopesa yo te ya solo balipoli kisi bakokopesa nga te balobi na nga kende pesingata solution moko te balobi kende donc basundolo na bapasi na yo basundoli na bapasi na yo nyonso ene yeba docteur Kabelo na ozwa solution bandi ko kotambola te ya solo fo basimbanga oh metele mana lelo yo nga moko nazoya hôpital na longwe na sala séance na longwe banda makoloti awa kwa docteur kitila kandena nini na outi wapi nano outi wapi ulewi na uti kitambo oye makolo na ye makolo banda wileti ndeko mambolo beza solo donc ndoko koma tala kwante mais olo ba pe na énergie belé bonde ni ndeko na ngai donc na zona sengo ndeko na zolo bana ndoko kokolo ba voix oti. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman tomoni awa kombo nani pe toza wapi? Maman Julie toza pas docteur Kabé. Maman Julie. Oui papa. Tomoni yo na maman Mpanzi boye kosala nini awa epa ya docteur Kabé? Biso teki pa docteur Kabé maman azalaki na problème ya sucre, tension, hernie discale. Donc tobande kotia na tembe ke totoki katika toya tondimaki te. Mais tant toye pe maman pa bandi traitement en tout cas première bidon kaka to bandi tomoni changement penza ekoti papa nde mama azalaki tomoni changement ekoti po biso tobanda ekondima te toliki ba docteur oyo baleka na tebe ba escro bakosaka bato mais tolandi penza ke tolite tokomekana totala nani tant tokomeka totali nani batembe mpona bimisa mbongo mpona pesa docteur ezalaki na matata nazopesa mbongo me nabi soki nange mpo nange fete docteur nde na oya kozonga mpo ezalaki projet na motema yanga fo asanzelanga mbongo nde na ndako eso mama bikete nanga oziso mbongo sikomaninga osalema Maman, est-ce que makambu ndeko mwasi azoloba eza solo to akokosa solo na ngala ko tombola ta makulu na ngai te ta mutuku motifa ko tsanga na chambre mais lelo sikozo tombola na tombola papa na zo ko musape mbeto na ngala moko papa na ngai na zo ba kombo moko bazo teka wana ya nzete bazo sala biso ya banda na komboli chambre na ngai na tandi be dra na ngai ko na mbetu na mai na ngai ya moto na tie na kati na kila ngai moko la memi kama mai na ngai katikati. Maman, est-ce que tu makambo zolo baba te belé bakondima te po baidi ke maladi wa hernie discale ebuka ka mukongo mutakoka kotambola te ko sala ba mouvement na te mais nyeloko nini docteur Kabé apesi bino po ekomisa ona niveau na po hôtel ma otambola apesi nga eloko te apesi nga ka traitement nga yeyo na komo simba kantine nga yo na komo toka pe ka mama ebe na ye na tie na ndaku ya kumela pe bon na ye awa pona maladi hernie discale etulisaki ngai presque une année na tamboli pe na ba hôpital ebele mais naza kozwa bakisi mais changement ezalaki te oyeba ndeni ke ezala hernie discale bon nakotaki na ba hôpital nasalisi baexamen batali babi eza hernie discale efe nango ezalaki ndeni bon naza kotombola so te naza komema su kilo te na hôpital ekuti bapekisaki namema su kilo te nagunzamaka te
namema kilo te nakunzama te soki nakunzami donc mpo nalamuka nakokoka te bapesanga utu na ceinture ya bando olataka na ceinture eza na ndako ntango sikoyo nalandaki témoignage ya ser na biso moko ayaki awa Karine ntango namonaki témoignage na ye namoni mpe mpo tozalaka ni kote moko namoni mpe ke vraiment po akondaki ntango aye pa docteur Kabe azwaki guérison namonaki sava yango mpe nalandaki ye nayaki pa docteur Kabe ntango naye mpe pa docteur Kabe naexplike ye mpe alobi kaka eza hernie discale ka ndenge balobaki na hôpital siko mama nini esalemeli yo awa epa docteur bon en tout cas banda na ye awa nazwi traitement apesaki nga première fois bakisi na ye deuxième fois so nazwi en tout cas nde naza boye nazosenti à l'aise badouleur eza lisusu te nazomema mpe kilo kantine ya mai naokende yango ntina douche naye se faire soigner epa docteur Kabe se faire soigner na maladie nini prostate appendicite kongo ezosalanga mpe pasi esali opanda combien de temps ya omela meme bambula bongo ndenge nini ose soigneur ete lelo kaka ose retrouve pas docteur Kabe ezali témoignage ezali nde mwana na ngai avandaka na France ye azwa mpe nani témoignage na baninga na ye ngai na mwana mpe nani docteur Kabe mbala moko na publicité me natiaka te me ntango nayebisa mwana ke ngai naza kobela maladi boye tosa alobi te ta na docteur moko docteur Kabe toza na témoignage ya bandeko mingi awa na poto bazokoya kotambola awa bazali bavandaka awa na poto baye kozonga awa ke bazwi traitement epai ya docteur Kabe awa tozoloba basi baekisami se pourquoi yo papa kende kaka kokutana na ye so banda oyepa docteur Kabe osali combien de jours oyo ekozala deuxième semaine par rapport ndenge ozalaki koyoka mpasi sozo se sentir différence ezali mpo liboso ezalaki nazala koyoka eloko moko ezokovimba ngai awa makasi ezochauffe mpe me nazoyoka sikoyo allégement masuba ndenge ezalaki kotungisa ngai mingi kosuwa noki donc sikoyo eza mwa changement oyo bino bomoniki eza liwa bandeko na ngai eza liwa te moto akokufa parce que mokili eza ya nzambe ndeko Lézère merci mingi tozosukisa émission docteur Kabe merci vraiment nazotuna na motuna ya suka eza boye c'est ça oyebi parce que il faut to vérifier batémoignage oui bato balandi batémoignage bato baza na bamaladi osengaka bango baye na résultat ya hôpital avant de traiter bango et puis na sima ko traiter bango bazongi pe hôpital baye le résultat ou bien yomo kaka ndezo kanisa kembo na kondima maladi si d'accord déjà nayebi yo eloko mosusu eza boye mosala tu nazala ba collègue nanga en tant que bazaba médecin ebele na premièrement ba maladie tout onga nazo ebisa yo donc ko traiter yo confirmation na tindaka kende esika nyonso olinga kosala ko kende nano batala soki sengeli ke okende na radio batala ke ozana comme hernie discale ou bien soki sengeli ke otala oleka na échographie selon na ndenge oyelaki selon état de santé na yo. Le problème est que ngai nazoluka bato mande ko Lézère ndeko Lézère nazo biso vérité mutu soki abengi yo contre docteur Kabe yebise non docteur Kabe aza na kabinda numéro docteur Kabe eza affiché na boyi songi benga docteur Kabe bokutana na ye nde problème ozomona yango wana ndeko Lézère na ngai na yebiso ke mutu abenga nga mais oyebi ke babenga mpona nini yende mutu akoya na lokuta na ye yo ozobela koma pa ozoya na lokuta neti mama na minute oyo mwana mama moko na minute aza na cancer du foie aye ça fait presque une semaine alors papa na ngai fa na ngai baby na minute na sala ndeni papa na bise mama ezala na kondima
na minute oyo a se retrouver nga nazo na précision parce que nazana ebele oyo na traité à base de plantes naturelles to tindi kende oso se ba examen tout oyo mwana mwasi oyo azaka na premier VIH ne kweleza eza commentaire te na loba na yo jour moko ke pona kotika ko démissionner il faut ce que pembe et comme bon allez to pesi ba petit nanga ba pipi yo en tant que ceinture ya grand maître vraiment nazalaka fier d'être introduit parce que na mona ka clé ezaliwa tant ba nabité bande ko mususu oyo baza dessus oyo oza na au lieu que oya ba traiter et nazo kende ende ozotika ende na kesasa koza ba nazo comprendre te koza ba maladie mususu papa nanga ba nazaka empoisonné ça fait 7 ans na le papa biso oza na ba produit moko ya poison dans 5 minutes na pesio minute pour na poison na biso dans quelques minutes est-ce que papa ezanga nazo comprendre te eloko ni no chenga na zoto na papa yo kinini na papa na yo kele ko mususu c'est ça un grand praticien phrase à la bongo de Golizère. Merci beaucoup docteur Bongo. Merci toi aussi émission na ko senga opesa ba numéro de contact na yo nenga lobi wana vous l'appelez si vous avez besoin de lui ou vous l'appelez boko benga ye na numéro na ye oko pesa numéro docteur Kabe numéro ya docteur Kabe en tant que temple du roi Salomon batonye nazalaki nango na tiki nango na ndako parce que biloko tout na sina meli esile biloko na bande ko tambola nango tout obongo yebi yango tout na sina meli yango numéro ya grand maison ezali 09 90 18 67 15 à la fin nazo bandela ezali 09 90 18 67 15 à la fin. Brazzaville, on est à Bagdad pour la grand maître. Plus de 142 05 34 10 74 0 à la fin. Plus de 142 05 34 10 74 0 à la fin. Docteur Kabena Brazzaville, Tozana rue dispensaire numéro 92, on est à Bagdad depuis 2010. Parce que œuvre ne tombera jamais en tant qu'esprit. Oyo aza lokola Thomas, nga naza na posi ya Thomas, muto bigeza biloko lokuta, mais tokota na mbuzu na mbuzu, omona ke makambo soloba, eza ya solo ou bien eza lokuta. Tala ndenge nazalaki de Botswana. Siko na yebiso ke na minute naza cour des grands. Tout na meli yango esili. Voilà, merci beaucoup la sango. Merci beaucoup docteur Kabe. Madame Zamba Pambola yo makasi. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, il en est fini avec docteur Kabe dans ces numéros où j'ai voulu lui faire l'honneur. Yako Luka ko présenter bino oyo azui na boluki luki na ye na domaine na ye numéro na ya pesi bino eza yango wana. Je vais terminer cette émission mesdames et messieurs pour na koyebisa bino pour na ko revenir neloko moko. Il n'y a rien qui dépasse votre pays. Il n'y a rien qui dépasse la République démocratique du Congo. Le 3 février tozana marche ya Kafu Kafu. Point de départ et Kozala na palais du peuple. Toko kende na 2 ambassades. Il y a Belgique et il y a France. Pourquoi? Ba français boyebi makambazo sala parce que bango bazo collaborer. Na bande ko wana ko pesa bango ba protéger ka babiloko na bango. Bazana ba coopération na bango pour nous faire du mal. Et ba Belge bango na tiela kibino le député européen. Oyo azali kolobela ndenge nini bango ba Belge bazakuna bakeko signé na Rwanda et nous ont colonisé. Bande komo qui les a compliqués. Prenez-vous en charge bande konangai. Botika distraction ko finga no je ne comprends rien.
Il en est fini. Et toi, mon ami. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.